la famille, maman bijou a memé les bino, ba rivage, ya ba robe, ya ba maputa. Eza ba robe chemise. Maman bijou a lobby. Natalu mukie kaka ozui ba robe, ozui robe chemise na yo, tozote kango kaka na 15 € ya pamba. Oyo bozo mona koto yo, eza nango kaka 10 pièces, hein, c'est-à-dire cuillère mobimba, totongi robe moko na liputa ya réserve. Donc liputa wana okoki kotia yango na mutu. Oyo eza kaka na 25 € ya pamba ozui liputa na robe. Koto bozo mona oyo ezali kaka ba robe ya pamba, eza na 15 € na robe moko. Mama bijou lobi benga noki okorate ba rivage ekomi sikoyo tosali publicité pona mutu nyonso ozana besoin ya robe liputa contacter biso. Merci. Bonsoir à la famille. Mama bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to salé libino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la bison de musala, donc musala ezoki ni nango malamu, mama Nadine umela. Ota la salon na bison ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozo mo ezali chambre salon cuisine. Et comme akape 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.